Awa tozana mbenteke ndeko oyo ya mobali bozomona bakangi ye na la police aza lokola liboma bakangi na biloko nyonso oyo mais ce qui est étrange ba découvrir na kati ya biloko na ye na ba téléphone na ba numéro ya téléphone na ba carte na ba revolver na ba revolver ya jouer. Donc comment ye police a suspecté makasi na koloba mingi te bandeko botala kaka morphologie oyo na biso ekokani te botala ka morphologie bandeko tosambela makasi mpona mboka. Donc aza na babiloko ebele ndeko ye wana bozomona kuna alobi aza mutu abandundu ya village Kisantu bandeko kokamwa mutu alobi aza na bandundu village ya originaire ya bandundu mais ya village Kisantu kokamwa nyonso oyo eza ba objet na ye ba numéro oyo babengaka nyonso oyo bozomona eza ba numéro ya bengaka aza na ba carte nyonso oyo ya ye moko ba découvrir ye ba carte oyo abenga Lubumbashi na 20h. Donc papier oyo bozomona bandeko eza ba numéro ya bengaka na ba ville na ba aire oyo abengaka yango abengaka monsieur oyo na 12h. Papa loba Lubumbashi abengaka na 20h. Alors aza très suspect. Na Congo central Congo central yango. Alors bandeko oyo bozomona oyo kaka ndenge totalaka na film eza ba schéma ba plan ya incursion. Donc bandeko l'air est grave babiloko aboye. Ce qui m'étonne ndeko azana ba carte de lecteur ya batu mususu. Qu'est-ce qu'il a fait de ces personnes là et banité. Donc l'air est grave. L'air est grave.